eleka na vie na ngai nga nazalaka pa mama kulutu na biso tampa mama biso abota ngai nalongwa na maboko ya mama na biso na âge ya 3 mois. Comme on a Christine Mbenga Lofasa. Avant na koma awa nazalaka na Goma na bota mape kuna na Goma tozaka nga na mama nga na papa nga na bandeko na ba famika mama. Tozaka kuna na 2012 nde toyaka après séparation papa nga na mama biso. Toye na yenga mokote na yena mama na yena bandeko bozomona touti poto tozanga bandeko tukuta na Kinshasa ezaka musala nzambe eloko na olobaka ke l'association Bonne Semence transmise Bostra palobi prouvons l'amour, l'expression physique ya bolingo c'est de donner. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Donc le bolingo te ce que tu peux s'arrêter. L'amour c'est donné. Donc tant au Bible qu'il a tant aimé le monde à ce qu'il il a donné. Après ça qui moi nanae. Ebele batu basundola kabiso ebele ya bato na mokilo bachola kabiso bamona biso batute bazoka biso ba orphelin mais bayebi lobi na biso te angazo bate oye bilobi na ngai te bazalaka lokola ngai bakoma batanene bazalaka lokola ngai bakoma batanene na okinde bana bazokende. C'est Ezelo qui touche biso. Nous croyons en Dieu et nous croyons que Dieu peut faire beaucoup de choses dans la vie de ses enfants. Bala soukate tokoya par la grâce de Dieu tobakoya o tokomona na ngo to soutenir partout to sala. Na sengi bana nzambe ska bazali bo soutenir bana na biso. Kaka mokolote hey 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 liwa banga ka mokolote abanga ka pele kite abanga ka motambongo tayo kaka pe mobola mawate iwa etangwa yaka ame magamoto nyoso tangwe koleka engela bomo nayo epana yawe ai tangwe komema engela bomo nayo mokolo na ekoya okokende ndenge nini ai le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tara tangwe komema moninga tara tangwe koleka moninga tara tangwe komema moninga tara tangwe komema tangwe kotika moto te engela momo na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. L'engela bomo moni lengwa salama siva kenaka tala tangwe kolika nyonso bato bakoke nalela mpona nini nalela mpona nini tangwe za koleka tangwe za koleka tangwe za koleka le temps passe Alvin Bea tala tangwe koleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour
nabanga kufa pona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe. On a acte bien aimé dans le Seigneur, on voit l'amour, amour va partager chacun. On va encore partager na prochaine ayo bien aimé. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to yakolobaki nzamba boye. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola. Ozola Nabiso, merci Naba Oba soutenir Nabiso. Là, je vois notre papa, le pasteur, fait amis si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Un affilo Mokoya, Motema Bivin, c'est de Homo depuis Londres. Puis na maman Gisèle, Loukelo Motema papa, Emmanuel na Boston. Maman Mami Mbunga, Motema papa Blaise Mbunga, na Suisse Bonzambe, na Bonzambe. Lola ezofuta simana to ya kolobaki nzamba boto kwa il soit bien aimé dans les Seigneur awa toza quelque part toza na monga fula liboso ya ONG partage ton pain ya ndekona avec celui qui a faim ya ndekona biso frère Max Mbenga bien aimé to yekotala ye na banana ye azana ba on a Ophéline bien aimé dans les Seigneur et longo na pasteur Bostra Bameko Charles Bostra Bameko B52 l'homme de Mopanga bien aimé après récite il y a séminaire bien aimé dans les Seigneur papa lobika ko zonga boete et seigneur la mona bana asolona bana asalisana ba oyo bazali na passe elongo na maman na biso Charmi donc moi sinaye bien aimé dans les Seigneur na papa Charles Bameko Bostra na nebo to mona na bilili bien aimé tozo kota na kati to meke mpe ko mona ba to tambre sika moto to tamona ba moi Ophéline na moi ebele na ibte so gezala 2 3 ou comment na papa Charles Bostra Bameko pe na maman Charmi bien aimé dans les Seigneur tozo kota na kati et puis to robima lisusu bien aimé tout mon ambiance et là ni papa pe message ni ba memeli Ophéline partage ton pain ya frère Max Mbenga et longo na bana oyo azana bango na kati c'est parti. Wana maboko to beti pona passer Charles betela nkolo maboko makasi. To pesi nzambe merci. Oazali mettre à temps, azali mettre à circonstance. Il y a rendre possible Milulu Alelo. C'est pour nous une joie immense. Et à recevoir Binona. C'est vrai, comme il y a structure ezali. Orphelinat partage ton père avec celui qui a faim. Mais tu l'as wana na ndenga ba classe ya, ndenga linga ko benga ba centre d'hébergement. Mais pour nous c'est une maison à l'instar d'autres maisons. Et to pesi nzambe merci. Nde bokanisi biso mukona lelo mais nalinga avant to banda lokwa bana nzambe pouvons l'amour ezali structure oyo ezana Yesu comme socle, Yesu comme base, Yesu comme soubassement parce qu'on dit pouvons l'amour. Il y a quelqu'un qui a prouvé l'amour. Celui-là qui nous a aimé le premier, il nous a réconcilié avec son père, ezali Yesu Christ. Donc pouvons l'amour entre parenthèses ezali Yesu. Dans cette obéta la Yesu na maboko. Alors, Daboye, to telemi, pona ata to vandi kaka, comme to zampe mo antase to vandi to bondeli. Tata na biso zaina likolo, eliki na basantu bomo ina lobiko, nzambo azalaki pe azali, nzambo biso to telaka motema makasi na biso, eliki na basantu bomo ina lobiko, to pesho merci, pona maangani ya mokona lelo. Tous les seigneurs koyamba bandeko ya structure prouvant l'amour qui ont compris que Seigneur l'amour c'est quelque chose qui se vit. Ils sont venus en se allier pour nous prouver leur amour car la Bible déclare petit enfant ne met pas seulement en parole mais en acte. Oh Dieu te prions pour que tu bénisses ton bien-aimé pour que Seigneur cette structure excelle pour que cette structure monte et que cela aille de l'avant. Nous voulons te recommander ce temps que nous passerons scellés. La Bible déclare, quoi que vous buvez, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Te prions, ô Dieu, que tu sois le socle, que tu sois le soubassement de toutes choses. Merci de nous visiter, merci de nous bénir, et que tout soit pour ta seule gloire, Jésus, toi qui as prouvé ton amour envers nous.
En ton nom, Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Bato français balobi dans latin repertitio merta scientiae, pour dire en français la répétition est la mère de la science. Mais répétition mukile na wanzambe différence ezalaka. Pour moi nzambe vie saranango te za toujours nguya. Biso tozali bandeko ya structure partage ton pain avec celui qui a faim. Et nous bénissons l'Éternel que vous ayez pensé à nous. Et c'est une joie immense. Et nous sommes persuadés que Nzambo abenga biso na ministère oyo. Pourquoi partage ton pain avec celui qui a faim? Nous l'avons dit au début. Tant que tu es étudiant, natangi na IPEN, na département anglais, natangi na INA, tu as une habitude, na institution, tout le monde est kende. Ce qu'on a zumou eloko, na ki opesa, kotika na ba centre d'hébergement, tout na ba orphelinat. Na saiki mission, moi ndambo, to ki otika, Alvin azali awa, azali parrain na biso, il connaît la genèse ya ministère oyo. To tambola. Bon kolomo to kende na structure mo boy, bana ba ipsinga papa Max. So ki ba boto la biso biloko bo pesa bino. Quoi? Itika ngai. Je me souviens que ne sous la structure mo boy. Na kenda ina ndiko nga moko John Famba azali abate. Na $200. Mutumo kabelenga, c'était une grande émission. Après nga 500 na bibo 200 na ko kaba. Na kote na structure na kuta bana salité. Bana mbindo makasi. Nepsi bana bazolia ka fufu moko ya muke. Basukoli maboko te na bidibo ya boya. Pourquoi vous faites comme ça? Les enfants sont sales, baliete, bazambindo, bino baboti boza ba cravate. Na bi boza mitema mabe. Tawaneleke. J'ai eu découragement avant dinanga. Un jour, na kene sur reportage dans Rigini. Nazo kita no ki voma nous ko interpeller nga. Ah Max. Yu bana rosala malamu. Ondo ke borfil na rotika bilo. Rotika pour la binzambe. Oh. Mais père senga ba moyen te. Non, il faut son père tozongela ndengeni. Absinga lobi partage ton pain avec celui qui a faim. Non ka wana litoi, partage ton pain avec celui qui a faim. Nabi ah. Est-ce que ngo bani? Abi yo monete na tango kala. On causait un style quinoa. Yo monete na tango kala na Bible. Baloutia bilo na bango ensemble, bazako partager en tenant compte à besoin moko na moko. Et c'est comme ça que je bénissais l'église. Croissance baneko salema. Il n'y avait pas d'indigents parmi bango. Et na kainga ntona nda kuna tsompe na mikanda. Tiens bien OK. Banda lelo c'était comme ça qu'on a partage ton pain avec celui qui a faim. Et c'est lui-même qui m'a donné la devise. Amour, partage, sourire. Bandi ko na kana lito i bazo expliquer ngai. Depuis bon il faut implanter maintenant comme tozo ba déception puisque tondo kende bana ba prophéter na biloko te. Abi atozo mbongo wapi ya rozwa ndako bandako ba prix. Kanzela Alvin émission mama benga Max na mubozo luka mbongo ya loi ngabi oui combien na ebisie ato futa $200 apesi $800. 3 mois il y a garantie, 2 mois commissionnaire. Et c'est comme ça on a commencé cette histoire. Bisomo pende tozala na bendela be mission bisomo ko batata bana oyo. Na moi muke tozwaka chacun de nous travaille to o asalibo na batamite malamu nzamba sungaka ondo bomoni structure oyo. Le 7 septembre est le premier anniversaire na biso. Tozana 20 bana. Bamsuba ke classe, j'ai dit au pasteur hein, pourquoi je ne vais pas répondre ça, surtout que c'est devant la caméra. Je classe et puis vendredi, un journée spécial. Dès que tu as aussi ça, tu Zamba. Vendredi, un journée jeûne et prière, puisqu'on a compris que l'héritage a donné ses enfants, hormis les manger, ils ont Yesu. Si on a habillé son rose à la tête, un jour, papa belle rose à la tête, Yesu en sera simbi makasa au kolanaye, nandenge longobane. Tu vis en style maison. Un style maison, c'est-à-dire que pourquoi voir personne d'entre nous sur 50 enfants. Personne d'entre nous sur à 25 à 30.
Comme Estime Maison s'est dit, on s'arrête à 30 bana, on a 20. Tu ne dépasseras jamais. Pourquoi? Aux ans 80 bana, aux ans 150 bana, la plupart de la capacité d'accueil est à mouké. Yokutia, oh, tous ans, on a 185 bana. Eh, 185 bana, on lit ça, conséquence, ils sont dans des bis en train de commander, ils exposent les enfants à la victoire pour qu'on senge la bana mbongo. C'est une honte. Même awa kombo boyebi to benga bangote. Biso to batata, bazaba kombo wana ici à izalakate pour ne pas frustrer les enfants. D'ailleurs, pasteur a édifié nga lobi que biso tout oza kombo wana nzambe ndaza tata donc salinga moi malamu. Donc voilà un peu ce que nous sommes. Dans une année, nous bénissons l'Éternel. Moussa Mounene Sali. Tout le monde va à l'école. Dans une année, bana misato, baleki na circoncision. Ba oui misuto comme on dit à Lingala, misato baleki na circoncision. Moi na moko aleki na opération ya appendicite. Moi na moussous baseli hernie bilatérale. Donc voilà un peu dans une année, tout le monde étudie. Nzambazo sunga biso, on n'a pas de partenaires, ok non. Oye penda lo binga na kateza kanete bino boye boye, netole kana TV boye, ndeko musabi ah, nebi frère Max, ça partage ton père. Bon bazala ka serré atindi. Mais ce qui nous réjouit, Nzamba sali ya mingi. Ces enfants qui jadis pleuraient, qui jadis n'avaient pas d'espoir, et certains d'entre eux étaient même considérés comme enfants dits sorciers et rejetés. Il y a même toi, moi, dans mon église et benganaye. Mais quand ils sont venus, on a 3 traitements. Premier traitement, Yesumicine. Deuxième traitement, Love Missine. Dans Bolingo, Yesumicine, Love Missine. Troisième traitement, Damsine. Damsine ou Damas dans style quinoa donc Koulia. Voilà 3 traitements au diable azaku fléchir au kukakosimba banote. Le pan to vendre ça déjà au tekama. J'ai dit ça au pasteur, na maman pasteur, ça déjà au tekama. Bad bazola ndabiso, pasteur Pazaliwana. Nous prions que Dieu touche les cœurs. Comme il peut vous dire, prouvons l'amour. Comme je l'ai dit au début, la Bible dit petit enfant n'aimez pas seulement en parole mais en acte. C'est ce que vous êtes en train de faire. Prouvons l'amour. Bon de la pona biso, tu as besoin un jour, tous en ma coquille, tous soit to sombi. Les alopangwa frère Max c'était, les alopangwa bête, même si un jour tu kufa katolo bana ba TV. Nyon sonzamba repesa, les apona bolamo yabana oyo. Donc voilà un peu en résumé, moi mouké oyo tozalaki nango, to réitéré bino, bienvenue. Et puis topé Sibino merci ndenge rota la biso et avant topé Sabino maloba bana pe bazana ndenge bayambela rabato l'échantillon bano batikali hormis ceux qui sont partis à l'école be bango pe ba en plein examen on s'était dit souboye beaucoup ti bango te alors batu mingi ya poto bozu ba déception botinda biloko e komate toke na nini te boyaka biso mota ko za biloko e biloko yate nzoka ezaba ba cop ba strat on s'est dit non ba rater secours on va s'excuser ba récupérer bango qui est un échantillon pour vous recevoir tona Yaya Christine voilà Yaya Christine bazama kolongulu pesa na kati ya ndako on s'est dit ça nango importante mais bazana ba ketch na bango ya très bien donc c'est Christine merci tozana la Josué tozana la Ginette. On a racheté. Tu es bien avec les Rwandais. Joseph. Merci. Tu as Alpha. Tu as star, nabiso artiste et musicien sanctifié. Et puis tu as fils parmi les enfants qui sont là. Alors, tu as un peu de Mbabino. Les enfants, tu as télémi. Bienvenue chez nous. Tu as position à bien. 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Bienvenue chez nous, au nom de Jésus. Bienvenue chez nous, au nom de Jésus. Nous vous accueillons, au nom de notre roi. Nous vous accueillons, au nom de notre roi. Voilà, on est allé. Yami Balé, Totel Makaka. Mboka na mboka zana pe na hymne nango les debout Congo biso pe tozana oya biso hymne na biso oyo c'est un message fort
Oui, hymne na biso, non? Eza nini? Voilà, eza partage ton pain. 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est la religion pure, la religion sans tâche. C'est la religion pure, la religion sans tâche. Soutenez-moi, car je suis très faible. Soutenez-moi, car je suis très faible. Nzambe na lola, akopambola yo. Nzambe na lola, akobosana yo te. Bosalisanga, nakoma motolobi. Bosalisanga, nakoma motolobi. Nazanatina, na miso na Nzambe. Nazanatina, na miso na Nzambe. Voilà, merci beaucoup. Tovandi. Wanezala hymne na biso bosalisanga nakoma motolobi. Nazanatina na miso na Nzambe. Nous savons pourquoi nous le disons. Parmi nos enfants, tous en abango 21, il y a des enfants qui ont été chassés au babengi azandoki. De ton moni makambo belé. Alors, tu qui étape moussou soit témoignage, tu as deux témoignages, nzembo moko, tu as bino bozima loba et puis tu as les visites, comme ça on va boucler. Alors, c'est Christine aye, témoignage na mukuse. Oui, Christine. Bonjour tout le monde. Comme on a Christine, Mbenga Lofasa. Avant la koma awa, nazalaka na Goma, na bota mape kuna na Goma, tozaka nga na mama nga na papa nga na bandeko, na ba famika mama. Tozaka kuna na 2012 nde toyaka après séparation papa nga na mama biso. Toye koko biso déjà zaka banda kale abengisi mama biso o nde kuna moyen zesu kuna tendo se séparer na bango kuna famille wana botika batika kuna yoya ana bana toya awa na leki na ngambali toye epa koko na biso to komo fanda toyoka sango ke papa biso akufi akufi totika lipe mama biso akomo yebisa koko biso o fonga zonga kuna mobali na ngakufi koko biso lobite ko zonga kuna te e akoma ke yo muto bomi mobali no malamu otikala awa ti koko biso mama biso lobite fona na zonga kuna te koko biso boyi ti mama biso sala ba souci yepe ayo kufa totikali na koko na biso na leki na ngambali totikali tokomo fana na koko na biso papa moko boye na biete ayo zwaleki na ngamobali alobite koko ndoza makoki te obokola bano na ozwa bango nyonso nga lobite nga no kiete mwana tika koko na biso ye moko azate po bando teka na bi mwana tika koko na biso ye moko azate fonga tika na koko na daka na misala bazwi bakena leki na nga ya mbali place bakena na bi na ngate so ba mema ya na ofenani na ba ati lelo te ti tofandi koko na biso aye okufa na lupango na tikala nga moko poto banofutela kaka nga na koko na biso na tikali nga mo na lupango na eleki batan ke koko na biso ya kufi bakundie bakomo ebisanga so zambongo futela te sa nini bima na kata lupango na bi nga no bima na ngai fono zwa nanu esika okende mama leki na nga nani leki ya mama biso na ke na yebisi leki ya mama biso ke kuna bazobenga na nga sikonga no ke wapi nde zabwe mobali na nga alinga te oya awa po biso toza ba moyen ya kobokolo te na zonga kana ndako wana jumo ku babenga ninga na bi anolala pijane garçon mo bando futa lupango na lobi yo o telenga na kishesa oya to na oya lala na ndako na bi tenga no ke pa mama leki na biso na kene pa mama leki na biso banda ko toke mama leki na biso fongo la porte ti ba 22h nde na lobi mama moko aleki lobi yo otikala ba yo violé pa bakulu na bi ozana bande kote na bi tenga no zelaka mama leki na biso so aza awa awabima mama leki na biso nzoka zaki na kata lupango awabima ne pete
ti nake nalali epa bakamarade na nga na ntongo nde nakendaki na otambola na nga kaka na ntongo naoyebisa nzambe omoni nga natambola boye kutanisanga ata na moto ya malamu nakutane nakei namoni la polisi mo boye nayebisi la polisi pardon naoluka ka biloko olia wana naoka nzala lobi yo sikoyo oseka tofe andeni nalobi naoluka ka place akofanda na place akolia nzoka la police eza kuna commune pesa na kati memi nga na commune bakoma tuna nga bakepe vérifier pa mama leki na biso alobi te mobali na nga alobi aza makoki ya kobokola ete ti nasilisi baye nde babengaka Pamax babengi Pamax aye atindi mutu akenda ozwa nga nde nakumisa pena nzambe nde nakoma naliaka bien natangaka na troisième coupe couture na nyonso oyo naza nango mposa bapesa nga nde naza boye oyo so nasengi eloko bapesa nga batikala opimela nga eloko te. Merci. Voilà, merci. C'est tobete nzambe maboko. Merci tozwa témoignage ya suka tozwi ya merci papa belo zubani no pesibana tozwa témoignage ya suka tozwi sanctifié yaka ya suka sanctifié na mukuse olobi nini kasimba caméra micro plutôt. Bonjour. Kombo nanga sanctifié. Kombo nanga sanctifié na yo témoigner moi témoignage moko oeleka na vie na ngai. Nga nazalaka pa mama kulutu na biso tant pa mama biso abota ngai nalongwa na maboko ya mama na biso na âge ya 3 mois. Papa biso yakozwa ngai nakendaka na Mbanzangungu mboka moko boye tovandaka kuna na papa na biso. Papa biso alingaka mwasi moko boye mwasi wana ye mutabaka kobokola ngai. Après sima nango mwasi wana azaka na 4 bana na bosana bakombo na bango te ya liboso ezalaka ya Persil ya mibale eza ya Trifeng ya misato eza ya Legria ya suka nde ezalaka Julia abota bana basi 4. Après abakovanda na papa biso eleka mikolo ebele ata so baswani na papa biso emsu balobali na bomukoma boye papa skoyo asilikaka alobaka yo fo bima na ndako na ngai ntango abimi papa tikali na bana na ye ta tikali apo nsima nango mama na ake na maboko ya bapara na bango abandi ovanda mama ya Persil alandi mama ode alandi ye kuna kota baka kovanda ntango alandi ye boye eleki bajour baye Trifen mpe baye kolanda mama na biso kota kendaki ta balandi ye après nsima nango mama na ayaki kokufa mokolo moko boye ntango alingaka bota après ayaka kokufa alingaka jeune garçon moko boye après jeune garçon wana atikaka ye asundolaka ye na zemi après ntango pasa kobota ake kokufa abotaka na césarienne ntango ake kobota boye atiki mwana akufi ntango akufi apres nsima nango papa ye olinga mwasi mosusu komona ezalaka mama Odeline mama wana ye moto akolisanga tinde naza boye apres mokolo moko boye papa ayaka kozwa ngai alobi sanctifié mama bino abota yo aza na posa mona yo apres nsima nango nga alobi mama biso mama nini nango oyo abota ngai po aya amona ngai apres nsima nango nayebi papa ngai nalingi kaka navanda na mama Ode papa silikeli ngai mama alobi yo oza koyoka te ngai nazoyebiso mama aboti yo aza na posa na yo yolingi kaka ovanda na mama azobokola mpe ngai alobi te papa ye moto akolisi ngai mpe ye moto akomisi ngai na sante o apres nsima nango papa yazwi ngai aye ozongisa ngai na Kinshasa namoni mama biso ta mama biso amoni ngai asepeli ntango asepeli toke mpe tokoma ovanda na mama kulutu na biso le jour moko be mama biso azwa mbongo akoma kokende koteka na nini ntango mama kulutu na biso abengani ngai apo ntango nakomi na balabala na lemba na baka koke osenga mbongo na lemba mokolo moko boye nayebaka te nasengaka mwasi ya papa oyo alokotaka ngai ayaka kotika ngai na
partage ton pain. Moi, si comme les aïki mama Bélange, azakutu awate. Ye mutu, na kenda kosenga mbongo, ebisingai, beta tour, soko yeboe, okutanga na papa mobe ya pembe. Na beti pe tour, na ye na kuti, ye na papa John, ta na kuta na ye, ayebisingai, yo ndeni no koma libanda n'expliquer après maman tuni ngozama yele ndimi nazaki na camarade na ngai après si malango papa John ayebisingai yo tozo kende nao na centre moko boy alaksinga ba photo alaksinde basala anniversaire de ba fetaka après si malango na CPT ba John to kende na centre ngono na camarade na pa John obité camarade na tikala ye to ya ozoye jour mususu après si malango alobi to kende tato bandi okende boto komia tato koma ezaki ba 16h to komia na monika esika ngolo kwa 6p to kwa ndeti ba enlever ngai na ye to komi tant to komi après si malango balobi ko banga te eza place moko ya bien baninga na o misusu baza ya kolala pe bati babengi muto azalaka na biso ya promesse bayebisie promesse ya kokende kolakse kote baninga ne bazali tangu balaksinga baninga na kote baza na sepelaki ta na sepeli après sima nango na pesaki pa John merci poye muta salaki na ndimaki teke na koki kokoma bo nazotanga classe libanda nazalaki na baki otanga classe te na baki otanga classe te nazalaki na 6e ngamo na ndimaki nakita na 5e po na bandela po nazwa mayele na pesi nzambe merci na bolingo balakisi nga na vie nanga na ndimaki teke nga na koki kokoma na place ya boys na yo pesa kaka nzambe merci na papa John na muto andima ko a charger na ngai na papa Max na pesi bino merci. Merci. OK, merci to beten ko maboko. Voilà. Nakanisi bande kona biso ya association La Bonne Semence na mukuse Bostra. Association La Bonne Semence Bostra tozone sengo nde tolobaki na débit mais tozwa nzembo moko boto pesi bino maluba sanctifié yaka to découvrir kati na mwana oyo ba talent ebele nde bozomona bango ka question attend bazana sene donc en tout cas to découvrir makaboneti nzemba zoemba titango eza mama tika kolela ko sekanga ite obilobi langate eza nzembo ba côté la studio to luka ba sponsor ba partenaire motaye ko sunga biso poto kota studio to avec une activité moi munene po biso vraiment to vivre na activité net vacances ezabo to dans activité belé pourquoi pour na ko aider bango ko bossa bon moni chaque enfant une histoire mama kulutu ya salabo chaque enfant une histoire yangwano moni to lingaka beaucoup d'activités pour na ko aider bango ba bossana alors pendant que azola ta tricot na yewana ya association La Bonne Semence Bostra voilà azola ta yemba son zembo extrait ko sekanga ite oebilobi na ngai te bazalaka bashege balalaka na balabala batiolaka bango akufa lobi chacun de nous ici présent une histoire akufa lobi ba Salomon arakola na salon kaka mais lelo si to bandi awa si to suk c'est pas de quoi zawa moko ba vie na c'est que tu as été parfois le pasteur pasteur Charles Asimbakis pour habiter à Paris, Aza, c'est parmi les hommes de Dieu crédibles. Bon, ce n'est que pasteur Charles, comme son nom là, na salon. Auzanga pantalon ko bima. Est-ce que nzamba ça la raté? Nzamba ça. Toyo kaya to binzembo ko sekangate, obilobi langate. Si parmi vos ambaton nzambe pas simi mutema, to lingi to côté lango studio, to sala ba clip, so pe Bostra, akondi mais pas soutenir biso to pambola kanzamba. Alors yemba extrait Kosekangate bino bo baninga ba koyamba oyebilo bilangate voilà c'est parti na pesi bino merci na kolo yes masi en kolo yes Kristo nzembo lelina yemba tito nango za kosekangate po oyebilo bilangate ebele batu basundola kabiso ebele ya bato na mokilo bachola kabiso bamona biso batu te bazwa kabiso ba orphelin mais bayebilo bina biso te.
koseka ngai te oyebi lobi na ngai te koseka ngai te oyebi lobi na ngai te kofinga nga ndoki te oyebi lobi na ngai te komona nga zoba te oyebi lobi na ngai te bazalaka lokola ngai bakoma bata minene bazalaka lokola ngai bakoma bata minene balala libanda bakoma bata minene bazalaka bashege bakoma bata minene babenga bango bandoki bakoma bata minene balala na fulwe bakoma bata minene koseka ngai te oyebi lobi na ngai te koseka ngai te oyebi lobi na ngai te kofinga ngai te oyebi lobi na ngai te kobwaka ngai te oyebi lobi na ngai te bazalaka lokola ngai bakoma bata misusu bazalaka lokola ngai bakoma bata minene bacholaka bango bakoma bata minene basusu basekaka bango bakoma bata minene akufa lobi akoma moto minene o mokili poni boza kobwaka biso tosali bino nini botika kobwaka biso toza na biso baofele tondimi tokufela baparent me bino mokili botika kochola biso po boyebi lobi na biso te lobi na biso eza na maboko nzambe. Merci Rasconi nani merci certifié merci nzembo wana nde yango tozolinga tokotela yango studio eza pena senet nango tosalaka yango me bakosala tobombi pasteur Charles atoke poto na nzela ya parrain na biso omona yango avant pesa bino maloba ngaki papa Alvinaya Alvin nga na bengio yaka nga na bengio eza image na lingi devant mokili na pesa merci na mwana mobali il est une bénédiction pour nous toza ba genre ba to témoigner te sous mutakufi sous bomoni ndako bo c'est lui c'est-à-dire que na lekana mission na ye muto benga kulutu comme c'est un garçon poli na dégâts oloka kulutu za wapi emsona bia ya no yate na luka mbongo kuna bane fo balia ayak no il m'aide ndebo mona ndako sur le lot à 10 personnes babi biso na poto c'est grâce à ce monsieur ya bien qui parrain c'est lui le parrain yem ta motiva nga yakana te ko luba yozola ka série ba ventire kutunga bia nenga TV mingi te pomoni bata poto bazoda ba déception sukuso le kananga lobela mambo fela na TV te po ba mona ka tozo kosa to na linga ka yeno mona parfois ya même ko lukanga na bibon nde bozo mona moi muke esalemi eza papa Alvin Nanzela bandeko bazana poto bazona na biso à l'occasion à une année à orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim. Papa Charles Nanzela ya structure na bino bostra do bino nde boke boye ko représenter bana poto nyonso. Toza reconnaissant envers bino. Bo sunga biso mingi. Kolia, kotang bo opération. Et moi, tu as tout belle. Si vous rappelez, ma maman Lydie m'a miré. Si vous avez 14 ans, si vous rappelez, c'est que kuna mystique. Ngai on appelle la bangote. Na linga rate ba benga na benga. Si vous mon appel na banga bien. Em suma kale sili. Moi bo fufu esili. Surtout mikolo toza, toka na provision mata kingomba Himalaya. Et qui ti donc pour ba pecho na rolia 2 fois te. Donc sikoyo is donc rapace d'être ba benga o makale sili o no kimba mona bo benga ngate boya bomanga pardon nga mona yebi subina yebi suna pesite se kona bo benga raté po no yokufa pamba po et non ba persenga mutema donc pasteur Charles na maman pasteur Charles to baxi kombo bis na bande ko nyonso to structure bostra bien boye ko représenter bana poto à l'occasion à une année na biso to mbambala to anticiper yango po mso bozonga joyeux anniversaire orphelinat partage ton pain 5 4 3 2 1 0 c'est parti joyeux anniversaire
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Partage ton pain. Joyeux anniversaire. Bête encore ma boque makasi. Sans plus tarder, topé si Maloba et pas il y a révérend Charles. Une fois de plus topé si merci et l'ongona maman. Ba structure est allée belé. Il y a qui toko kout koleka. Mais biso tozaka bébé à peine commencé. Nous avons la volonté. Nous avons la détermination, les soucis de bien faire. Mais c'est un problème de moyens. Tout ce que vous avez vu là, ils ont le sami dans une année. Dans une année, côté Tozama, ils ont raté. Par jour, il faut $5 équivalent à $10. Collier à Bana, soins médicaux à Bana, classe, on peut la classe, on va foutre comme tout le monde. À l'école, on n'a pas dit baza boye boye. Sinon, on va frustrer, on va marginaliser, nous payons comme tout le monde. Et c'est pas facile. Dans une année, on a besoin de appeler l'activité belé. On a besoin d'une école. Pourquoi? Il y a des enfants ici qui n'ont jamais été à l'école. Depuis à Botama ou dans la classe. Parce que tant que Baninga bonjour, comment ça va? Tu vas où? Toi tu habites où? Eh bien été. Ba au seka. Ba msupi wa baya classe. Moi kindi kaka. Pour ba au seka une école. Baninga moi français na bango. Il y a 10 ans français tu vas yoka ngote. Et comme moi fils. Mais si nous avons notre école, avec nos enseignants, avec pouvons l'amour il y a un niveau na eba c'est kaete tu peux orienter ba mususu na musala maboko wa vision tozana ngwa et puis le pango bateki nde tozawa ezelo kwa mutu boso abilobi babo bima donc on a besoin que tozo ici kana biso mais nous croyons que il y a des gens que Dieu a béni. Papa Charles, nous croyons que yo yepe l'anniversaire na biso to anticiper yango po bozonga tango zonga na poto yo moko muni. Vous allez témoin na biso to pesi bino maloba bona sima to sala to laksa bino iska bana balalaka bomona oyo kozanga baba tuna nzambe molimo santa osolola na bino. Merci mingi na pamboli nzambe pona mukolo lelo na loba ke na koya na biso awa toyaki croisade to silisi sikoyo nanzela ndeko Alvin Nzamba Pambolaye. C'est un frère qui m'a beaucoup marqué hein. Ndenge olobi awa papa Max okosité c'est vraiment un frère qui m'a beaucoup marqué. Et moi même temps à l'extérieur mission ba prière ba toi kasa to futara on ne paye rien to futara loroté. C'est un frère qui m'a trop touché. Mais la quatrième ministère il y a aussi ce qu'on appelle les atouts du ministère. Na katia ba tout ya ministère, tous en a soutien. Yango siko toye na enga mokote. Na yena mama, na yena bandeko bozomona. Touti poto, tous en bandeko tukuta na Kinshasa, ezaka musala nzambe. Et là on a lobaka ke l'association Bonne Semence transmise Bostra par le bi prouvons l'amour, l'expression physique il y a bolingo, c'est des données. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Donc le la bolingo ce qui te peut s'arrêter. L'amour c'est donné. Donc tant au Bible qu'il a tant aimé le monde à ce qu'il il a donné. Après ça qui moi nanae. Donc na kati wana tokoloba ke na yokinde mwana yembi na yokinde bana bazokende c'est ezelo ko toucher biso. Nous croyons en Dieu et nous croyons que Dieu peut faire beaucoup de choses dans la vie de ses enfants et nous croyons aussi que c'est bien quand on ba oteka pe loka ba oteka pour nzambe à permettre biso loka ba oteka tout le kesi comme ce kozala koleka awa. C'est ce que Dieu peut faire. Nous, on ne regrette rien parce que ton Père d'ailleurs l'autre en Jésus-Christ. Donc, lokola, Moussala nous a tellement belé, Ngamono Nazar Moussala belé, na tika plus maman à s'occuper nango et
nous sommes là pour appuyer Angela Mama, Naba Mama Obazanaye. Donc, Bango va s'occuper de Makambo, il y a ma bande qui va soutien. C'est pourquoi nous avons essayé Maloba. Aloba Oyo Yazanao. Merci, papa, pour la parole. Shalom, shalom. Oui, nakumbisi Nzambe parce que Nzambe asa bolingo. Nzambe asa malam. Ndenge papa lobi, babiso ba moment de totongaka ndako. Bible lobi, une femme bâtit sa maison. Biso ba moment totongaka ndako. Tant toyaki pour la croisade na biso. Na ici papa. Comme tous en association na biso, tant toyaki tour liboso fa to salango, mais tant insala quitté. Mabi papa ta un jour to kene to mona bana na biso. Tout le monde a bien biso wana, tout le monde a ekozala bien. Ndenge tozwa ki tobenga ki papa Alvin. Alobi mama ofelina mo eza na monga fula na Selembao eza ya bien to kende de toye Nzambe apambola papa Alvin. Toye awa eza mbala liboso te mbala suka te. Tokoya par la grâce de Dieu tobakoya. O tokomona na ngo to soutenir partout tokozala. Na sengi bana Nzambe eska bazali bo soutenir bana na biso. Numéro isa tokotia bo soutenir bango et ko sala bien pona kotanga pona kolia pona ba besoin na bango mike Nzambe akopambola biso nyonso vraiment Nzambe apambola bino na pamboli bana bonne semence ba maman to sana bango awa Nzambe apambola bango ya mingi vraiment apambola pe ofena oyo kombo partage ton pain Nzambe apambola pe papa na biso Max et sikazali Nzambe apambola e vraiment équipe média boso tika biso tenza mais pas pambola bino amen. Merci na maman Charmi na papa Charles ainsi que bande konyo sa bonne sémence émotion isa makasi. On sent que batebele ba simbami baza touché et nous croyons que libalo et bandi Nzambe va permettre kola et kendepe musika. Alors, na siko na permission na bino total sabino. O iska toza ezalo ya salon na biso to vanda ka to te na ba réunion awa. Na bana tozala awa. Et puis biso programme eza 14h à 16h. Eza air ban balala. Pongi zala izala te eza air olala. Donc mais avant balala to se retrouver à place. Puis au moins bon moi ba kiti za varié. Toi on a besoin ba kiti ba maman ba vandi et pour sarati awa. Po to linga to lungula bango image boyebi wana. Ba mo ndinga za bandako. Toi on a besoin ba kiti et pour sarati awa, ils ont mis ça pendant munene kota et puis awa. Hein to bongsi mwana c'est awa et puis ba table à manger koti comme ça ba kiti oyo obo vandi ba plastique, ils ont ba kiti libanda ya ba réunion. Mais nous croyons que dans une année hein, on peut pas tout faire. Alors, si tu as la chambre de maman, bon voilà, Aïzali n'a pas besoin d'ani, n'a pas besoin d'ani, baotala, surtout tu as sélectif n'a pas filmé, bobi ka va filmer, vous obéissez belé, on est sélectif, baotala, tout le monde disait ma bébé maman n'a pas baza, bah et puis c'est bon, oui pourquoi tu bois filmer, tala tout ça éducation sans tabou. Alors, ouais salon, tu côté awa. Awa nde bozomona toza na chambre ya bana basi. Eza chambre ba fille. Chambre na bango ngoyo na vision na biso za la ka chambre nyonso za la na TV. Quand baza bana 20, au moins un mona début ba no welela. Ngata maboke, ngata ce film Niger, ngata la to. Et ya pesa bitumba par rapport esika ba otaki bazo ba grâce ba TVT. Ya to non. Toute chambre na TV là ah ba fi bazali mais ta ba la TV to veiller limbo zotala auto moni longo banité longwe voilà bana voilà donc 20h30 TV sili de 20h30 à 21h eza prière na encadrement toli 21h balali bobota ba mbeto ba mousse na bango eza ba mousse to lingate eza ka mo ka linga no kolia soso mais ba biso ke o dendo
Au lieu de non, c'est pas plus que tu le veux. T'es kolongo badini, t'es tika en cabo, kolongo la te. Donc, mousse, ils a penza conformité. Bon, moi, n'est que moi déséquilibre. Dans toi, besoin de mousse, il y a solo. Ou ils en ont juste pour un temps. Ils ont juste pour un temps. Voilà. Oyo, tous appels banine, courant, ils sont faibles. Moi, on se colle à bilan, là-bas, on a ma machine, ils ont été. Moi, on a biso liboso. Moi, on a biso liboso. Moi, on a biso liboso, je disais, Azana 3e coupe couture Christine. Il y a une machine nae. Il y a un pour la pratique. Azana ngo pour la pratique. Mususu zawana. Atozo linga peto sombela ye. O basala botier likolo na peto so bengani. Machine moi likolo pédale ton on a besoin. Puis ndenga zo za congé. Asala même na 85%. Na classe ay première la classe. Alors to linga surtout né na vacances boy. Il faut tout le kambongo akende ko sala vacances n'enyo sur l'exango na centre tout le centre moi bien atelier merci maman pasteur tout le atelier moi bien vacances n'enyo surtout il est là mais biso motondo kendo tika epe ko zoyer à maîtriser en mingi parce que souci zali ba comme autonome je suis ya yaya neto so maman pasteur so ba vandi bien ba moi aussi la prise en charge pe à structure oyo bomoni boza ba maman oyo zangi yo moko yebini no sala. Toke la chambre ya mibale. Chambre ya mibale yangoyo. Au deuxième chambre za banoko. Banoko donc bana mibali. Bomona ka différence ba chambre hein. O ba chambre bana mibali. Toza mona mora subaka. Ao suba. To bunda. O chambre ba on peut bana TV na bango. Ba pe la TV na bango na kati awa pona bana mibali wana TV na bango ezali bon mais ba mousse penze zelengité donc devoir à domicile toza nango eza ya kosomba ba mousse ya bien ba mousse penza eza auto linga te mais lokola soso ezate ba pe son piodi to dendo lié utika ulia mais eza idéal te voilà chambre mususu pe yango ya banoko ya bana mibali. Troisième chambre. Au pesa chambre mususu ya bana mibali. Chambre mususu ya bana mibali ezali awa mais aba zangi TV. Donc balela mingi donc ande tozanga TV. Surtout zuba moyen pour na question que ba ope balala ka ba mona to juste tozanga TV à chambre. Tu appelles la frigo na biso mais courant à cause de buzoba courant il koufi. Donc eza au koufa c'est aux ma coquille on va réparer. Voilà un peu toquer ce côté à dépôt. Côté à dépôt. Awa nde côté totala biloko na bango hein. Oh c'est moule kingandi tota ezala penza likolo. Ekiti donc ne ekiti besa la biso souci ils allaient penza likolo le quoi que s'il est vraiment s'il donc ne s'il boy et ça la biso passe pourquoi pour akulia pour mes bano mingi sont des blessés de guerre côté kulia basa la masécurité baliki excusez-moi je disais que bano côté kulia basa la perma sécurité et puis toi un système que kulia ndingi baliaka pour ba combler moi ba vide wana ke kabelanga salanga boye et ce collier za malonga te ba msu ba kimaka alors vraiment côté biloko kolia et boye donc tu sais que si les potes za na ngomba mais nous croyons que les AP télévision ils en a bana nzambe bazar oyo bato nzamba pambola boye kosunga na monaka mutu bayembi na nzemba pese $100,000 na monaka mutu nini joueur atiebi akabi mbongo et bino momoni bebilili akanisi keza mabele malamu oya kolona to ça dans une année to sali par na biso heureusement la bonne semence voilà c'est ça dans une année to sali to ekosala o etikali bosunga biso pour que to komisa ministère oyo musika penza donc voilà un peu en résumé ce que nous sommes
amoni bauti bipai na bipai distraction makasi ezali baje bana besoin ba games baje kikere baby balinga ba play balinga kaiki ba jogo ba betaka ba les bien bana besoin ba varese na bango bana besoin ba ballon au moins espace wana espace wana ezala risque ba betaka mo ba bali na bango boye boye. Voilà un peu en résumé autozo nango voilà à moins que maman voilà à moins que maman Zalana je disais voilà un peu en général Riba vient là t'as les pop voilà un peu en résumé au Tori Nango à moins que Bozanelo pour nous c'est la joie nous bénissons l'Éternel dans une année à partage ton pain mais nous croyons que deuxième année Nzambe abandai na biso aza fidèle à Okoba et puis nous croyons qu'ensemble naï Mouaminene et Rosalema. Voilà. Comme ça to côté pour boucler. Voilà. Shalom, shalom peuple de Dieu. Association ya bonne semence nazo kumisa Nzambe po asali kelelo to komana o esika pona eloko oyo nazo singa pena bino bozolanda biso oyo ezali musala ya mutu moko te eza musala ya biso ni surtout pona ke bana oyo lelo lobi bano oyo ya biso to boti boye onde tozana bango boye to ebite lobi nini Nzambe azobongisa pona bango alors soki biso lelo to bongisi bango te to ko s'attendre ne loko te pona lobi pour lobi bazala na avenir meilleur il faut les londe to ba ko s'occuper na bango to prendre soin na bango yango nde tozali awa to ko tala bango bino bozolanda biso pe bozomona bozolanda biso na bilili boye bo vanda kimia te bo sala quelque chose et ko zala mingi format Nzamba ko pambola bino. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. To sepeli, to yaki croisade. Mais Nzambe nenga bongsaka makambo na ye. Croisade to silisi. Mais idée ezalaki déjà avant. Mais baton na ba nini circonstances permettent quitter. Mais mbaloyo Dieu a permis que to ya ko visiter bana oya biso. Bana soto lobi bano ya biso baza penza bano ya biso puisque tant que toyoki bana baza ko yemba na ba o ba témoigner vraiment na évité bande ko mususu mais moi na kati nanga vraiment j'étais très très ému donc ndenge ezali awa toye ndenge maman na biso alobaki maman Charmi eza peut-être to komi mbali boso mais zambala sukate Nzambe akosala po eloko soki toti Nzambe liboso oyo elandi na sima ye moko mutazwaka contrôle Nzambe akosala na kanisa mbala mususu bokomona biso tokoya lisusu awa yango wana tozosenga bandeko na biso nyonso ba oyo batikali po na Europe toloba même na États-Unis même na Asie même kaka awa en Afrique tozana ba bakouk partout dans le monde boyoka bomona epai nini tozali en tout cas tozana besoin na biso soko na lobi tozana besoin na bino bokoloba aponi ati biso te tozana besoin na biso nyonso totia loboko na libenga pona mibali na songi ya liputa pona biso ba maman tokoka kosunga bana na biso ekozala malamu mingi en tout cas Nzambe oyo tobondelaka Nzambe oyo ya bonne semence Nzambe wana ata l'association oyo a kotika biso te nayebi ke Nzambe atikaka biso te Nzambe akozala na biso pe mbala nsima ntango tokoya ekozala lisusu ya mingi ya koleka en tout cas Nzambe apambola bino biso nyonso na bino esika bozali tozopesa bino numéro awa numéro ya oui soko bokoki ko bolingi contact ou bien quoi bon lisungi
Donc contact, quand je dis contact, na lisungi na nini nyonso tu bokoko pesa bokoko benga na numéro yo ezali 00 243 9 91 14 24 48. Donc je répète 00 243 9 91 14 24 48. En tout cas, nzamba pambola bino o nyonso bokosala bomoni biso tozali po bomona crédibilité ya likambo yango. Donc boyeba ke nyonso to bokosala ekokomala epai ya bano yo na kanisa bomoni ba structure ba laxi biso na ba besoin o ezali awa to meka kosala po na biso to sunga bano ya biso. Merci beaucoup. Tout va bien avec Jésus-Christ. Ah bon? Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala.
potango potango eza komema ya mari asi akena ye misa mungolo tala tango ebemi ye papa de baba si akendaka tango tango eza koleka ale moloto asi akendaka potango potango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akendaka tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akendaka tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe tango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te engela bomoi na yo. Bonjour les enfants. Biso association La Bonne Semence Bosra toyoko pesa bino biloko oyo eza mbala liboso te pe mbala suka te tokoya kotala bino tango nyonso bana na biso tolingi bino mingi tolingi bino mingi bozala ba parents eza biso tozana mpona bino tokosungana oyo tomemaki biloko na biso toyoko présenter bino yango oyo Nzambe apambola bino. Maman, par rapport à Bande Bazolanda, pour la première fois, que Mbalas Montréal ici maman, la bande ko bazapé que en contact na yo, ba yebi yo sima na yo, ba ko contribuer, continuer sur bandonner ba mona ba condition ba msu ba kenai classe, ba ko zo na nzela nini maman. Oui, numéro yango bien aimé dans le Seigneur, o les associations La Bonne Semence, les couple ya bameko, nde basali association oyo. Pouvons l'amour. Biso ba parents toujours la sabino amour. Bino pe bana bo la sabiso amour. Numéro ça 00243 99 11 42 448. 00243 99 11 42 448. Ce que l'igno benga au soutenir bana biso bo benga. Poto aider bana à venir et ça na bano. Bako aider biso un jour bana au boso mona. Taba tana basala ngo nazolinga kolela tina misu ya peuple de dina na passe na motema taba na bazo yemba taba nde bazo yemba bana sagesse momoni diable ya kaka abebisa o esa kati na bana na biso mais biso par la grâce de Dieu to suis bana auto aider bango amen nzamba pambola bino. Voilà papa matesi maman ko sanyelo mo tema pesi yango na ndenge ya biso mibale tema que ela liboso caméra c'est pas la volonté de maman au bakisa papa na oyezani pona bana de la part ya Bostra donc ngande mutna bimisa boyoka o excusez-moi na kombo ya ba collaborateur na nyonso pe ya bana oyo nzamba pesi biso. Nous voudrions vous dire un grand merci na bandeko ya Bostra ndé ba na début na ki kerieta na moni pouvons l'amour na lobi que vision na bino na wabiso e ulani ndé biso ba mongo to ba de kokani e ulani pour cette Bible petit enfant n'aimez pas seulement en parole mais aimer en acte, c'est ça pouvons l'amour toza les sengo à l'occasion une année na biso auto anticiper en déjà to bandi déjà to na processus. Il y a célébrer une année d'implantation à un ministère Oyo. Et c'est il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui pensent à nous,
il y a des gens qui nous soutiennent. Nzambalola kanisabino. Bozala rassuré te kande bonyati awa tabo bima ministère ozoila mususu. Nepseki de Calvin na biete. Na mona bande ko kenda ba o ezala kaneza na mpe mabete. Mais ming baza ba partenaires ils sont sous mais biso awa eza biso na bino ne to tonga iloko. Na olinga na loba mingi te na ngana pesa pe bana. Na pesa de bana ya Christine Oloba na pesa pe na star na biso na mukuse penda sanctifié ni no Oloba. Je tiens pour toi le micro le binini. Napesi merci. Napesi bino merci na ndenge boye kotala biso. Tika etendambo nzambalola apambola bino. Afongolela bino ba porte odia bakangaki na kombo na Yesu tika ete obino bonyati place bino bonyati epesa mela bino. Ta boza ko bima bobima na lipamboli ya Nzambe. Merci. Yaya Merci vraiment et pas bino bomo nongo mukeme na miso Nzambe nyonso ezala ebele. Merci vraiment Nzamba ba sebele, Nzamba pambola bino afongola bino ba porte bisika bozanga ki bozwa na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Voilà. Oui, merci. Okay. En tout cas, nous courons derrière l'État. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Bolani message à maman. Nim ya maman yangwana na ba obaza na pour sa contribution au tinda et que vous bien makasi koma. Donc, ce qui te longwa to ke pena Ophelina musus to tamwa vraiment le lomina ba maman. Ava bazonga balobaki ke fallait ki balakisation ya reconnaissance liboso nzambe to pesi l'homme de Dieu. Maloba, au clôturer, papa dans l'osam, ils allaient bien. Bon, on peut bâtir la bénédiction, non, papa Charles. Éternel, na commission pour Nzambe, au Lobaki na biso boye. Même si une mère abandonnerait son fils, toi, tu n'abandonnes jamais. Papa yoza papa na biso. Totiki bano na maboko na yo. Totiki pe ba conducteur na bango na maboko na yo. Toyebi ke père. Oyo sala keza toujours ebele. Le commencement c'est toi et la fin c'est toi. Tozo kende père. Mais yo Nzambe oza mobateli na bango et nanzela oyo ya ministère oyo osala bango ya mingi koleka. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta tokeyipe na Ophelina mususu bai. Na bande mosusu yango tosali yango mwa moke tozali tosali yango esenge bandeko oyo balandi biso toya kosoutenir association oyo boya babaku na beleli bino boya kosoutenir association na biso oyo eza ato kopesa adresse mbala nsima amour papa journaliste amour eza kaka teke naza amour ya maman parti, naza amour ya papa parti, non, amour et ça faut en pratique. Pour la qui c'est amour. Ndenge Yesu Christ alakisaki amour. Nzamba alakisaki amour na ye, amour na ye Jésus Christ. Et c'est même sur la chrétien de ça amour. Na bato oyo to ça na bango pembeni. Bana biso baza awo, baza beso amour. Baza beso ba to linga bango amour papa. Mo biso to ye association Bosta, to ye a tina kishasa pour na kulakisa amour wana. Kabula lipana baye bazali na nzala we kama mibongo pambola papa oyo asi na mwa mukia siko ba oyo boza ngo belé boye ba ko soutenir bo benga numéro na biso eza auto tiena ni na caméra na biso bo benga to ko sa ko soutenir bana biso te nzamba pambola bino loba oyo toucher bino Saint Esprit toucher bino ska bozali pour to soutenir bana na biso o wazana ba Ophelina partout to soutenir bana dans la rentrée scolaire ça bana faut batanga uniforme ba lia ba stylo ba cahier ba cartable exact bandeko international ba international bo soutenir bana na biso. Merci beaucoup nzamba pambola bino ba bic pe o mini ba bic ouais papa merci papa le but qu'on a stylo déjà ba anticiper rentrée scolaire en tout cas Nazane c'est makasi ils vraiment surprise pour na biso mais pour Nzambe mais Nzambe avec les journaux de la boue. En tout cas tout ici merci beaucoup l'association La Bonne Sémence de quand même bakanisi biso. En tout cas c'est que Nzambe yo kama bonde na biso tozaki na bonde makasi pour na biloko ka baye nango. Wana Nzambe likola zo monde. Mais en tout cas Nzambe pambola bango
mais abi ke tango bana ba moni bilo ba sepeli penza ba sepeli ça pour s'inviter na bango puis association ani ke les musika ezala vraiment international autant bandam baza bazo sala minene c'est étant bazo belé et d'assou mala makasa en tout cas merci beaucoup l'association en tout cas et que biso na mutema tozo maloba oloba en tout cas to pesi binoka merci nous ça na bisoté tous à quand même en contact les amala makasa merci beaucoup papa Obi papa liloba nakolobaki ezali lipamboli euti mosika ekiti na afrique na congo précisément mingi ya koloba eza te nzambe azwa lokumu na oyo esalami econtinue lisusu ekozala lisusu avantage mpona bana oyo ya biso oyo eza bana faut tosoutenir. Merci. Ok. Maman Liloba. Liloba ezaka moko. Longola kasne. Ok. Ezaka moko. Oui, tomoni bana. En tout cas, motema passe. Donc to komi na pona biso pour l'amour. To prouver bolingo na biso na bana. Tous en adresse de Sibino, tous en numéro de téléphone, vous hésitez à contacter, ce besoin mon tout vous contacter maman Mami Bameko, donc vous avez adresse à surtout, en tout cas tout soutenir Bana, Bana ils vont venir à monde entier, à venir la biche tout soutenir Bana. En tout cas, mon chaîne côté vidéo. Chaîne YouTube. Oh oui, tous la chaîne YouTube la biche ils allaient à maman Mami, ils a Pat, elle persévérance, ils ont Pat, Charmy. Donc YouTube. Okay, merci beaucoup. Tokole kisango pe wana en tout cas boya bo pambola bana oyo bo pambola bango. En tout cas. Merci beaucoup ma sœur. Tango ekomema ndenge na bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. L'engela bomo. Mon ilangwa salama shiva kenaka. Tala tangwe kolika nyonso bato bakoke nalela mpona nini nalela mpona nini ntango eza koleka ntango eza koleka ntango eza koleka le temps passe Alvin Bea tala tango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon.
Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende, moninga tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala, otango eza komema. Ya Maria si akena ye, misa mungolo we, tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala, tango eza koleka. Ale moloto we, si akenda kala, potango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala, tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala, tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayo kaka pe mobola mawate. Iwa etangwa yaka amemaga moto nyoso tango ekoleka, lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, lengela bomoi na yo, mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga.
tala tango ekomema tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo moni lengwa sana masema shibakenda kai otanga zakweko lengwa sana masema shibakenda kai tala tangwe kolika nono ukilengwa sana masema tompa kolonyo sobato bakoke tangwe zakoleka alela pona nini alela pona nini tangwe zakoleka ai ai tangwe zakoleka tangwe zakoleka le temps passe. Oh Alvin et Bea tala tango ekoleka tala tango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe.